Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na bino. Na sepe soko fanda liboso ya plateau nanga ya CMK Cardozo Beauty. Pona ko répondre lisusu na promesse on appelle ça bino que thème na biso ekolanda eza bongo yekola kokanga liputa pe concorder yango na maquillage na yo. Eza très important ba mama, ba jeune fille. Tant que tu as maputa na biso o etonda ba couleur rebelle, hein, kitoko moi si africain ezana liputa. Tant que tu liputa na yo, hein, sala maquillage na yo et concordé na ba couleur. Mais ezala pe too much te, hein, pour exemple mususu lati maputa kota jaune, vert, bleu. Jaune, vert, bleu, na bilamba déjà so total et bala na te mena pour ça là na ma pour ça là kitoko. Alors on a fait faut que ba ko jouer couleur ni de base au koki kozwa pona ko utiliser na maquillage na yo. Na maputa est important surtout très important kota ba couleur a bien na misu et puis rouge à lèvres na yo pe e concorder na maputa no pour ça là bien. Alors ndembo moninga lelo awa ba couleur nanga oyo ya liputa onga na lati. Tout le monde bon est violet et quand moi noir eza na pembe et puis et que bon on a moi gris. Alors après na kingo to tie moi pembe na mato peut to tie moi pembe et on va couleur to ko ba ko travailler nango violet, noir, pembe et gris. Alors bolanda s'il te plaît bobo sanate kotinde la pe bande ko na bino ba camarade na bino ba collègue na bino botinda et que ça l'a vraiment bien plus bozo tala yango plus bozo tinda yango ezo motiver nga lisusu ko ça la bino émission oyo et ye pona bino. OK, on y va. Alors avant to banda lelo na teli bino lo moi sika pona maquillage na biso maputa. En tout cas maquillage maputa il faut fanda, donc il faut beta penza donc tico tac. Donc tant que c'est maquillage non ya maputa ça l'effort que nyoso e fanda na place tellement tolungi que nyoso e ça e fanda na place très important. Et lo kasika pona bino lelo tozana primer eza crème moko oyo ezali de base ya maquillage nyoso soko lingi maquillage na yo e fanda vraiment et puis soko lingi maquillage na yo e umela ba utilisaka primer. Mususu pa benga ngo base, hein, primer ou bien base. Alors yango mafuta na biso to koyeba kotia melongi yango yo ça on elongi bien misusu ezalaka pembe oya biso ya américain eza transparent na lingi yango mingi parce que oya américain tant ozotango na peau ezokota directement, ça veut dire ezokauka directement. Misusu ezalaka fozela nanu ou bien ezomona na nanu oya penza eza direct ekoti et puis obandi kotravailler maquillage na na sepe lokato ta poudre to bosana te et primer ya monoko pe ezalaka primer ya misu pe ezalaka. Donc soki na magasin na département ya maquillage primer ezalaka te soko kuti mo ya primer te okuta base te ya misu ou bien base ya mebo ou bien base elongi. Mais biso lelo to utiliser kaka base elongi yango pe to utiliser mpona misu na biso donc pakoli yango bien bomoni mbala moko ke ekoti déjà directement na sepe na biso. OK, tant tosala maquillage très important soki déranger bino te donc tokanga soki na biso na épingle tozongi yango nsima parce que tozana besoin ya elongi oyo etikala polele. OK, ça va donc tokangi yango bien na nsima toattache yango teme na biso ya bien ya lelo eza que yekola kokanga liputa na mutu pe concorder maputa no na maquillage très important. Ba mama botika kotia maputa couleur mususu maquillage couleur mususu s'il te plaît tango lati maputa na kitoko balisa yango na ba couleur ya maquillage na kitoko wana penza sa tango mindele ba ya biso banda ba wow ba africain kitoko. OK, comme d'habitude la maquillage na biso tobandaka na bosani na ese bino nini concealer banda toujours na concealer. Concealer est très important soko lingi maquillage no penza e fonda e umela tamulai ezalaka kitoko pe eza très important na bato bazana problème à peau différent ba couleur différent moto azape na ba tache ou bien azana ba bouton. C'est très important à utiliser concealer. Mais soki tena yo ezana vraiment sans problème eza couleur moko ezana ba tache te ezana ba bouton te oko travailler mbala moko na foundation na fond de teint na yo ya mai. Mais pona biso ba oyo tozana mo ba petit problème to utiliser concealer. Leo na elibino concealer moko ya sika eza plus clair eza ya stick marque
Uma. Yango yo. Hein? C'est ça. La marque Uma. Na Belgique, tu coûtes na Kruidvat. Ok? Et ça concealer teint mindele. Très important. Teint mindele. Na poni oyo parce que lokola lelo tolobi que couleur na biso eza violet. Yango to utiliser ngo pona misu. Et puis yango to utiliser pona highlight na biso na se misu awa. Pour maquillage sous fait fanda kitoko. Ok? To bandi. To tia ngo na misu. Bomoni ke eza pembe. Hein? Eza pembe ou tie penza. Tiens. Hein? Ou panza bien na misapi. Oyo ezali concealer ya bamindele hein. Yango tokota awa surtout pona ba soirée. Très important highlight na yo il faut emonana. Donc différence on a pensé faire monana. To moni simple. Après to continuer bien sûr. Na concealer na biso américain yango yo na présenter bino déjà. Sali bongo ba cette fois-ci tu retiens moi mingi hein tu retiens mais moi mingi pour te le dire que maquillage ma puta et senga penza faux et fanda et fanda penza bien pour comprendre hein après tu kozwa concealer na biso lisusu oyo ya moi foncé les numéro 2. Excusez-moi, c'est numéro 2. Et on a ça, pas ya vide, ezali là. Non, on a travaillé na côté yo, pour na oya couleur à mon mwindo na balusia. Et ça la même sikate oyo okoye ba ko utiliser. Ah, pe na kotia penza mingi et monana. Pourtant ça la mélange nanga tempenze bima wow. Awa. Na miso ngambo a pe to tie. Après tout c'est très important. Tiens. Tout ça mélange na biso. Ah tout ça OK. OK. C'est ça. C'est quoi to bandi mélange na biso. OK? Wana nazo mélanger au chocolat. Numéro 2 na numéro 1 concealer américain mbala moko. Nazo lope awa. Nazo mélanger. Hein? Nazo mélanger. Maman yeba kokanga liputa na mutu peut concorder yango na maquillage. C'est très important. Au moins nane nazo sala. So bana ba question, bo hésiter te, bo komelanga. Bobo sana pete kotia ba commentaire na bino na YouTube. Bobo sana pete kotine la ba mi na bino. Bon like nyango et ça langa vraiment très bien. Très important de temps en temps. Ozo bongisa misapi na yo. Soki neti moi maquillage le kanaki. Au moins nekunda mikitoko. Koto même chose, tandis ça qui m'a moqué oya concealer numéro 2. C'est ça. On m'a moqué. Et ça les mieux. On dit bien. Bon moi on déni. Ah, tu kundi batache bien. Nous on en a té. On mélanger concealer 2 na 3 américain. Basima to lax bino soupçon ba marque mususu. OK, mais pour un moment oyo tozana nona na américain na una. OK, c'est ça. Après ko bongisa elonginanga na oetezali base ya concealer to sala miso. Na miso to ko banda na couleur ya pembe. OK? Na zui brosse nanga. Très important, et à la propre brosse qu'on peut utiliser.
Toza na pembe oyo. Pembe. Nyonso oyo oza nango ya pembe okoki ko utiliser pona c'est après toza na pembe. To mélanger pembe oyo na pembe wa liboso. Yango to tia na se. OK? Obeta mwa muke pona ba salitone koya. Bokomi penza na songe miso, songe miso c'est important, ça la effet wana. Bomona awa. Boko tsaka bwe. Après obandi ko panza ozokende. Ah penza faut bien. Kana songe. Faut bien. On mélange deux couleurs à pembe. Moko eza brillant, moko eza mat. Ah to bêtier bien, to cotisser bien. Pour ça la highlight. Grippe au cocotia. Gris à clair, hein? Si vous avez gris à clair, au cocotia, n'a pas de problème. Je expliqué que la fois passée, nous avons mesure, il y a maquillage à miso. Tout le monde, boy. Bandi na songe à liso, au matin na likolo. Yangoy. Ok, boy, yangoy. Ok? Ça va, on continue. Après, quand la couleur il y a pembe, tu vois que tu as la deuxième couleur, na biso eza bongo ya gris. Yango na palette tu peux utiliser gris. Yeyo, yango ya. Ye to tsai na C. Gris to tsai awa. Troisième couleur na biso. Tu as qui première couleur il y a pembe, deuxième couleur il y a gris, troisième couleur violet à péter. Yeyo. De mélanger deux couleurs et à péter. On va to bandiko. Kopanzango bien. Na okoma nango tina suka te ana suka no beta kaka mamuke. To baki concorder maquillage na yo na maputa na yo. Tala ba couleur nini ozana ngo meka. So moni simbite okangili puta no photo otelinga na Facebook ou bien otelinga na email comme ça ngana osala émission moko spéciale pona liputa na yo. OK? Troisième couleur na biso to ko changer ma brosse pour brosse oyo eza mwa munene hein. Eza mwa munene. Siko to na posa brosse moko ya mwa muke soit ya mwa mesure ya normal yango. Ok, alors, est-ce que tu as violet ma casse? Yeyo, couleur et lamba. Yeyo. La violet oyo, beti, obandi awa na songe, na mwa katikati. Bozomona. Tout le monde qui a déjà deux couleurs différentes. Violet oyo pété, na violet foncé. Comme komata na ye nazo mata katikati liso to bandi na songe tozo kota beti ça là effort vraiment que nyonso ba miso nyonso mibale epesa même mesure ya couleur exactement moko esali moi pété moko esali moi clair non ça veut dire après toi na posa noir yeyo to nettoyer brosse na biso du brosse mususu sa moi pété pour mélanger ba couleur bien oyo to placer awa bomona mbala moko noir ekobima wana soki ekoki te bien sûr tobakisa yango oyo ape tokiti na ye na liboso na nsima te me na liboso yango. Après kotia noir oyo tokozwa sikoyo tobandi mélanger noir na violet mais komata na noir mingi likolo te po violet wana tozane posa pona après esala fumwa bien. To mélanger kaka ne bandeli wana to mélanger ti awa na suka to mélanger bien.
Bon moi ndenge sali. OK. Après tu rezonger la brosse na biso mususu à violet, ou tout ça là qui maquillage à violet. Toujours ma couleur à violet, ou à makasi hein, couleur à violet makasi, yeyo awa. Et toujours ngeli oyo, hein. C'est mignon. Yeyo. Toujours. C'est awa na se. Tout est awa na se. Ozo kita na yo. Tiens. Omemie mwa muke ti likolo hein. Étape oyo elandi toko dessiner sikoyo crayon na biso ya chocolat. Yeyo. Ekozala ya mai, ekozala ya 24 heures. Boke bana na oya 24 heures. Avant obanda ko utiliser à 24 heures. Donc yekola na oya normal. Pour ya 24 heures zaka dès ko bandi déjà ko dessiner et bandi ko kauka. Alors so ça l'erreur, les moi pas c'est pour meka ko sala retouche nango. Bon meka na crayon ya crème ou bien ya oya zaka kauka nango normal, OK? To bandi o dessiner awa na se. Toke nango ti kuna na songe bozo mona. To dessiner. Après automati. Ti na mesure oyo. To bandi o kita. Après tozo remplir vide na biso. Kiti. Kiti. So linga keza mukie osale nga mukie so linga eza mwa munene osale mwa munene pas problème te. Après ko sala boye to ta poudre na biso. To remplir pe na poudre. Il y a chocolat bien sûr. Et ça la brillante, et ça la mat. Pour la mise toujours mat. Aujourd'hui tout tient. Tiens, tu les qui sont mon na liboso. Après, tu conseilles la concealer na biso ya MAC. Ouais, mon ouais. On a tout changé brosse mon sous hein. Et ça la moi mon concealer MAC. Tu l'indis awa na likolo. Monia. Couleur ya ngom te sala un peu naturel et ça la kitoko koleka. Ngambo mususu pe même chose. Kena malembe. Ah tout est minute. Musuka ndeko na mutu. Ouais, c'est ça. Après quand ça concealer, na bandis ko kopanzango mamuke. Awa na se na okitsango. To ko éponge na bison. To fixer sous bien. Awa. To longoli ba salite nyonso, to longoli. Côté opeli susu. Ye awa. Tomate ici. To bakisi susu moi concealer pembe. On est to travailler et moko eliminaka et autres abattaches et tout. To ici on se mamuke na se. To yo. To comme on dit to panzango bien. To tesko eyeliner na biso. Donc on a tout ça basi to tia lelo eyeliner ya moi munene. OK? Ninga penza za ya moi songe ya bien. Poko ko dessiner na ngope bien. Osimbi lisu na yo matisi yango likolo. Kubando tia. Ngana banana katikati, bansuba bandana sunge na suka azomata. Na liboso. Donc quand tu as basilité lelo, tu vas travailler kaka na lâche na biso, mais tu vas bendango plusieurs fois pour basili vraiment et ma bien. Au fond li lisu na yo.
otuti ozomatisa ozokende nango boye hein ozokende nango boye ozomatisa ozomata c'est ça yeah ozomata plus okosala yango plus omona basile ekoma mpe milayi travail mingi na songe ozomatisa na songe boye tak obeta yango likolo hein obeta yango likolo ozorepete yango ozorepete totie siko fond de teint na biso oyo sikoyo ya couleur elongi na yo vraiment keba awa kokoma na yo te t'as pas besoin déjà tosilisaki tozwi concealer na biso ya mwa noir awa totie contouring na biso totie contouring na biso awa après kotia yango totia poudre na biso cette fois-ci toko mélanger mec aza trop clair pour moi toko mélanger ye na Doris Michael c'est ça. Mais avant on a donc on a déjà poudre ouais mec le quoi est trop clair là na bakisi a na likolo awa on est c'est a matina un petit kotoyo na kitina mwa muke kota matokolo awa tokolo kitina mwa muke pa ba mindele na magasin so mindele basaka na ba highlight département ya beauté partout ba highlight ça. Après, tu as poudre na biso. Ya mec pour ça minute. Tous les deux couleurs. OK. Bosse na biso, faut toujours les à la propre hein. Tu nettoyer. Mec, tu sais une fois tu bêtise à la minute, tu mélanger c'est quoi yo. Non, wa couleur là. Tu banjo ça c'est quoi. Ezokota na kaka kozobeta ezokota po ekota penza bien awa pe même chose na likolo même chose tozwi rouge na biso ok tozwi rouge na biso ya rose ye oyo awa orange ya slick orange parce que c'est tellement naturel. Donc, premier rouge, il y a des bases, il y a rose. C'est so banzela pa ya rouge na yo, pa isengele fanda. Obendi mabundi na kazi. Bona zui forme. So ba atende nino placer. Matina eti awa kiti. Après côté rouge na biso ya orange. Normalement le cas tu travailler na couleur ya violet lolo essayé peu matama na biso moi couleur moi violet. Mais le cas rouge ya matama violet ça la rare kokuta on a marché. Tozui palette na biso. Violet na biso to tsaki na misu ya moi mkeka ka to beti hein? Au mélanger, on repère ça au même effet. Les gens ont obligé de faire son baka bleu sec. Avec palette au kako ça non maka belé, mais il faut yeba. OK, on mélanger moi violet wana. To moni na moi orange na biso to tiaki. Matina ye. Yekola ko kanga kitambala na mutu, pe concorder ngona maquillage na yo. OK? Ah, c'est quoi yo? Vous avez crayon à biseau. Crayon à biseau et à violet. Ok, crayon à violet. Vous dessinez même couleur là-bas, hein? Même couleur. Ok, vous dessinez bien. Ça va être. Ah non. Quand ça la voyait, comme ça, ils ont mon âme. Après, le rose rouge à lèvres na biso.
violet rose. Tout na kati-kati. C'est bien. Après, quand ça rouge à lèvres, na biso bien. Toujours brosse à mouquet. Brosse à lips. Tu bandis quoi qu'on mélange. Crayon à violet. Na rouge à lèvres à violet. Oh, tout ça qui. Ça veut dire mélanger en haut. Concealer na biso à pembe. C'était à. Tobetier. Ana katikati. Hein? Kabwe. C'est ça. Maquillage na biso sili. Bon moi non ndeni. OK? Concorder maquillage na yo. Na bilamba na yo olati. OK? Tobosa na te na sima caméra toza na mana digital. Wa zozo bilili o bozo mona, zo boza pour so contacter ye, pour na ba mariage, pour na ba event na bino, pour na ba clip na bino, pour na ba concert na bino, pour na ba dîner na bino, pour na ba photo na bino e mana digital, boluke na Facebook, boluke na YouTube, bokomona bongo misala na ye, soki pe yo ozola nanga, o sepeli na maquiller yo na mariage na yo. Contactenga email nanga yangwana na se bozo mona yango hein embus33@yahoo.com ba commentaire na bino bozangisa te na YouTube botindela bami baza na besoin pe batala po ba yekola ndenge yo pe ozo yekola monia ezala ngo gratuit écoutez biso eloko-te donc baninga pe batala kola kokanga liputa na yo tomona ba Nigérien ba kokanga liputa to lula kaka na biso moto yebite programme na biso CMK Cardozo Beauty eye pona bino bolanda tozo liputa na biso tosala ngo triangle. OK? Tosala ngo triangle soki na yo ozongisa ngo bien na sima obi okotero nyonso na kati. OK? Tomoni triangle. Triangle etali côté elongi. Okitisi mutu na bien. OK? Basonge mibale osimbi yango na gauche, na droite. OK? Oyena ngo na liboso. OK, au croisé. Au croisé maboko nyonso mibale. Bozo mona, au croisé maboko nyonso mibale. Au croisé, au finir bien. OK? Au finir bien. Au lingango makasi. Au lingango makasi. Makasi penza sinote simba te. Ozwi ba songe nango. Au kangisi yango na sima. OK? Vous êtes là? OK. Après ko kangisa yango na sima, au bandis ko former ba fleur na yo. Tolulaka ba Nigérien te mais biso moko pe toyeba kokanga liputa ndenge sengeli. Bomoni ba fleur awa nazogumba mwa muke nazokiti. C'est ça les 3 étapes. 1 2 3. Koto pe ndenge moko. Okoyi ko panzango ofungoli. Moi ba couleur wana pembe eza bien emonana. Pour maquillage na biso pe jouer grand rôle. Alors oyo songe na yo oyo. Bon meka, bokanga ba photo botindela ngana tala ndeni bosali, OK? Opandi yango. Songe oyo opandi yango. Soki bozana ba finite, boko travailler pe na ba finite so batongela bilamba. OK? Opandi yango. Obendi yango penza bien. Opandi yango. OK? Balusi yango bien. Bomoni ndeni.
tolulaka ba nigérien oke biso moko pe tokoki pe kokanga yango okokitisa yango pe boye comme tu veux okolekisa yango okoki pe kokitisa yango awa na se yekola kokanga liputa concorde yango na maquillage na yo kobosana te blama to emonana mpona maquillage na yo lokola ekoti pe pembe toza na pembe toza na noir toza na violet concorde na mbebo na biso rouge na biso bien placé dans lakisa bino 3 midele okanga maputa soki mpo yo oyebi mosusu ndenge bakangaka tindela nga mpe nayekola ok toza na mpona kosungana premier modèle yango oyo deuxième tozaka na système ya triangle songe na yo etali na se awa okangi yango lizita mpe mazita baloba nde nini bolakisanga mpe kangi yango lizita kangi yango bien kangi yango bien okangi lisusu okangi lisusu okangi lisusu tovimbisi ye ok okangi yango bien fungama te maputa eza compliqué ozusko songe na yo oyo omoni fini mwa moke bien ozongisi awa emonana te egonfle mingi te bongisi yango bien ozusko songe oyo okotisi yango na kati ok bomoni yango ndeni CMK Cardozo Beauty yekola kokanga liputa na yo ok bomoni yango c'est ça na sac na omoka noir ya bien loka to travailler na noir sac à noir talon à noir comme ça to combiner noir na violet ok quand ça va violet to awa violet non ah lokolo c'est violet awa travailler na violet na noir sac noir na talon na oya noir comme ça bimi madame africaine à la chic ok troisième modèle to fongoli oyo lié maquillage na biso eza toujours bien placé bomone nde eza boye ti lobi na tongo ok tozongisi ye na nsima sikoyo tobalusi ok tobalusi tobandi olinga 1 2 3 omoni yango tolingi maquillage emonana après kolinga tofini bien bongisi yango bien okota yango mpe mwa pante ndenge nyonso olinga omoni kaka nde nasali boye nayene awa nakangeli awa lizita keba na lizita na yo okangisi o lizita obandisi kaka kopanza bafleur na yo bandi kopanza bafleur na yo bafleur oyo yango moto esala beauté ya liputa bozomona bandi opanza oyo nakotisi yango songe oyo nakoti a na kati mpe nakoti a na kati awa mpe nakitisi lokola koto na matisi
Quand on a quitté ici. On va fleur on qui t'a bien. C'est ça. Ya kola ko kangali puta na mutu ko kangara bikangela te mama. Ato lati kitoko punje ma puta ne fanda na nzoto. Tango kangi na mutu e fanda pe ko kanga bikangela te. On est la tseboye na kezwa vert na bamba na mutu non. Ko zo appeli puta na yo gumbi yango. Obeta onka na lipeka. Ebi système a lipeka. Beta onka na lipeka. Obi okangi yango comme susu liputa na luketu na yo. Yo mo yebi kama kamuna. Ba mama ba bota biso ba yebi makamwa na zoloba. Boye kola tape maputa. Yango eza bote na biso femme africaine ndeko nanga mwasi kaka ba jean. Ola tipe liputa na yo. Ola ti jupe na yo liputa. Okombina ngona body moka bien. Ou bien ola ti libaya na yo liputa. Otiena jean na yo, otie bien na pantalon na tissu, système à collant, otiena sac na yo, ubimi kitoko. Kobosa na te. OK? C'est ça. Na pesi bino merci. Ndenge bosuta na bino suso Orlandanga. Soki boza na ba posa mo na mitema ou bien système mo maquillage na la bino ou bien lolenge balinga suki bokomelanga. Otiena ba commentaire. Abonnez-nga ko na sali nini abonnez-nga ta isala nga bien tindela pe amina yo tindela pe voisin na yo tindela pe maman ba maman na biso bobota biso na bota na bosa ni bino te ya bino pe maquillage ekoya ndenge nini mama na ngai esengeli na yo pe otia mwa bote na yo potango pe kobima libanda biso pe bana toza na fière koloba ta mama na ngai hein boye vite na lingi bino mingi à la prochaine. Na émission na bino ya CMK Cardozo Beauty mambote na cameraman na biso Emana Digital nga moko Emana Digital merci na qualité zo sala eza kitoko prochaine émission na bino oyo ezali koya bongo eza demande ya ba fan nanga batindelenga nene nini nakoki ko entretenir oyo ezali cheveux naturels notre émission ezo ya cheveux naturel et surtout yango kutu eza na mode to defeza susu kiteo po yango ezo bebisa to defeza suti donc naturel ko defeza suti pardon OK na bino mingi